Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, Djamboye, Numbote Nabino, hello. Et ce qui sont Melbino partout dans le monde. Et Zanga Bino BBC, Mpoï TV, la grande famille, Kota aimé partager. J'espère que non, les abonnés de BBC Mpoï TV, vous allez bien. Dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Miséricorde nae Seigneur, tout le monde est sous journée à l'élo. Alors, ticket nzambelanga pambola bino nzambelanga abombelanga bino. Alors, babon début à week-end, le tout vendredi le 5 avril, babon début à week-end na bino nyonso. Voilà. Je crois titre bomoni photo et miniature bomoni. La brine na 2 minutes. Je crois bandeko sur TikTok façon makambo ezokinde kuna ezokinde vraiment bien te. Na salaki analyse moko kaka na ba moment oyo ya matanga ya artiste ndeko moko alobaki 2 minutes parce que tu as vu que dans 2 minutes il était vraiment aussi proche parmi ba parce que vraiment ba proche ba petit il y a Gianni 2 minutes il était na 4 2 minutes azaki na 4 et puis 2 minutes biso nous to yebi 2 minutes 2 minutes au moins abandon ko zope monopole ya koloba parce que il ne supporte pas ce que la brine abandon ko ça la grand frère naï. Alors batu oyo nani la fille c'est qui la brine azalaki assis à cibler ko sala mabe na moment wana 2 minutes azalaki ndeko moko je crois ya mwasi abengaki chroniqueur moko pona koyebise ke non 2 minutes abika na makambo ebele la brine kanela 2 minutes déjà na ndenge moko ya kosakana te ata ndenge tomonaki 2 minutes akotaki na ndako ya Gianni lorsqu'il était mort ezaka po ndako ya matanga mais à la fin des comptes bakitaki na se batikalaki kozonga te. Alors la brine déjà azalaki asa monter coup moko boy pona kosala 2 minutes na poto ba élément eza. Alors lobito moni 2 jours je crois ceux qui bozolanda analyse dans zo sala nazo loba toujours bandeko ya poto ba mama ya poto moko basi ba telemi pona kokende ko fortifier la brine na ndenge moko ya bien te bazokende na loma wana na loma wana ya koloba ke non la brine elle a besoin de vivre parce que il y a des enfants oui et ça na mutu moko te oki loba peut-être ozala ndoki ndondi mande kwa kufa mais tozolobela likambo tozolobela eza likambo ke non il y a mort d'homme batu nyonso bazobima bazoloba kaka mabe ya la brine nazoloba bandeko bino batu ozolinga ko soutenir la brine bo soutenir la brine na prière et ko sala bien. Mais je vois que non bazo qui ne ko soutenir la brine ba ko kopese mutu makasi lobi na sala ki analyse ya la brine azoluka batu ba banda ko lobela sur les réseaux sociaux ba condamner ba bundela e kaka ndenge zalaka mais ceux qui to lobi total bien bitumba ya la brine ya ndenge janya chezolo likolo eza ko kende kopesa la brine mutu makasi te tant que ba kambu eza ko kende ko luka la brine luke longi nzambi na minute oyo makambo eza mabe. Totanga kombo ya ndeko wana oyo na monaki déjà sur TikTok asalaki intervention moko ya mabe la sœur azandeko oyo na landaka elle est plus na makambo ya polémique ya nani ya politique notre sœur je crois Bijou Meta azandeko moko naza kutu abonné na ye na landaka parce que yazalaka na politique trop na moment ya campagne ya Fachi na moment ya ba élection donc elle était vraiment abanek vraiment ma casse donc yé pesane na chaye quel côté basi que non diaspora oyo aza penza makasi nde place na yebela ye donc elle est plus basée na makambo politique mais à ma grande surprise dans mon azokota na ba live sur TikTok
pour intervenir pour la brine. La brine a besoin de vie. Il y a personne, toujours là qui a la brine liwate. Mais le problème est que la brine a ça la liwa. Au lieu de kopesa la brine mutu makasi parce que tout ce temps il y a 16 ans avant Nakina Djani, elle était mal accompagnée, mal conseillée, jusqu'à tel point mutu akufi. Mais lorsque mutu akufi, ezala te kaka bo accompagner na ndenge ya mabe, boz la kisa mutu aluke lonya nzambe parce que liwa eza kolana na ba tribu, kolana na ba makambo ebele bandeko. Ndeko mususu koki kokufa bongo ndenge kaka Djani akebongo, aotika pe la brine te. Si est-ce que vous comprendre place wana pour bozo ngatabato. Et voilà le nani avant-hier, c'était le lot vendredi, le mercredi, ne nayoka ki live nae, alobi jeudi, il fallait pas qu'il n'écoute la brine. Bakenda qui peut écouter la brine. Fort possible la brine a pesi bango ba matière, alobeli bango makambo belé et hier, tu es comme on a ndeko bimi na kombo ya nani, na kombo ya 2 minutes. Ndeko bo aimer, bo partager s'il vous plaît. Nakobima nae après visite wakena ko sala epa ya la brine. Bon je crois Aza journaliste hein? Bon il y a lobby Aza journaliste. Après ko bime pas la brine, aye aposta ya koloba retour après visite chez la brine. Makambo eza. Donc bo somba silence sinon ça. Boyoka hein? Donc a lancé message ya koloba que non makambo eza. C'est-à-dire que non, la brine a l'obéli bango makambo belé a cité ba kombo ya batu. Bandeko, est-ce que vous comprendre? Yango kana zolo bandeko to lukaka kimia biso bazairwa. Mutunde akufi ne sikoyo. Tant bozo kende ko pesa la brine, mutu makasi tant bobimi kuna boye. La brine ndenga zala na kati anda kune bilamba Djani ezati. Et mon cousin les kelanga tango zo ba bijou meta je sûrement azaka sayen meta wana azaka sayen kombo ya meta ezaka sayen, c'est-à-dire que non oyebi ata kutima baluba ndenge ezalaka bon mona ndenge batu bazalaka ozoyeba mutu oyo kokotisa na vie na yo te yo salaka no makambo ya politique kuna soit disant journaliste et tout okoti makambo ya la brine au point la nini ya ce que soutenir la brine peut-être si ma caméra ou encore yeba kopé ses conseils bien au faire voir y attaque donc et pas biso balou bezalaka boye on a minito bolukeli mutu kimia pe est-ce que tant bino bozo bima bo uti pas la brine boye bon bi retour après visite chez la brine makambo eza donc bo somba kimia ce que tant mokoloba makambo eza ya la brine apesi yo matière ya mobali o ya kufi Djani ou bien apesi yo matière ya ba artiste comédien pona koloba makambo eza toza la série bandeko ou encore sérieuse bandeko bo aimer vidéo bo partager tozo solo la kaka parce que lorsque ndeko alobi que non makambo eza c'est-à-dire que non akoya koloba ba artiste bazawana bango pe bazana ba makambo koloba ndaku ya la brine ezana na bilamba ya Djani na kati wana comme pour dire que non azana mutu akokufa na kati ya ndaku wana boki olukela mutu kimia te bokoki kolukela nani la brine kimia te malgré ne na monaki analyse moko ba émission moko bazo ba artiste bobimi boke il fallait bozo bilamba ya Djani bakozo bilamba ya Djani sans famille ya Djani et ça bango bobimisa biloko ya Djani na kati ya ndaku bino bokazi ko bimisa biloko ya muwe ezalaka facile kaka bo ezalaka facile te mais yaya oza journaliste pona ngai soki na ko lancer message pa na yaya bimano na makambo yo na sepelaka no makasi ndeko salaka ozalaka no combattant ya makasi déjà pourquoi ningo se salir awa na makambo à la brine gardez bandiko alors na fingiote eza juste parce que na landaka yo makambo ndenge ozokende nango peut-être soko kozwa makambo à la brine oyo kobosana te ke non olobelaka faci tango koya kobimisa ba makambo boye na simana bakoya kokotisa pe faci bakofina sou faci bakofina sou mama Denise il faut yebelango alors soki ko soutenir la brine tant qu'une kasayen kobosana coutume na yo te okende kolakisa okende kopesa muninga kitetites moko est-ce que la brine ata na minute oyo aza mutu moko ifale abanda ko bimisa ba makambo
Non, il y a des gens qui besoin comprendre. Bijou meta abimi aloba sur 2 minutes. Bazo kanela 2 minutes. 2 minutes soki na aéroport akobima te. Do ba makambo moko ebele. Bandeko tolozo lobela la mort d'Omawa. Labrine luka kimia mama. Luka kimia kolanda communauté oyote. Kolanda zairwa te. Ata olelo se retrouver na sozo lela. O se retrouver na minute oyo bilamba Jani na kati ndaku na yo. Kaka yo mama ya Jani azo saka po na ngai. Batu tozo pesa au conseil batu mususu bazolo bakeno luka terrain d'attente na famille wana. Tangu siko batu bazo ya epa na yo pesi bango ba matière baye. Est-ce que ozo ba suka ba retomber? Bandeko bo aimer vidéo bo partager. 2 minutes aza sous ya kokanela. Je crois na sala ki analyse ato ya ka kobelela. Biso nyonso toyebi nani président Mimi tango akotaka na poto. Asalaka même pas na ebité soka kusaka ta 2 ans. Toyebi ku akutanaka ngo na poto bakata e penza bacha e penza mbeli mu Kongo nyonso to mona makambo wana. Alors eyebi kaka ye eyebi kaka mutu yake na ko sala même bijou meta abimi pour kwa koloba makambo moko boye o eza yango te. Est-ce que Labrine toso la bandeko o ba soutenir Labrine o ba soutenir na ndenge ko pesa ye mutu makasi, c'est pas bien. Bolinga Labrine. Parce que balobaka y a pas de fumée sans feu. Ce qui botali depuis à Koufi, nanu mokili, nanu était, peut-être ba proche, ba connaissance, nanu ba bimité, peut-être ya koloba, ba qui proche, parce que ba tout baza. Mais ce que tu as dit, ça va version ébélée, et ça va artiste et comédien. Oh, attendez, Jani Akewana, abane rosola na ba comédien mususu. Labrine peut-être na minute a solation na ba comédien mususu. Po na nini, po ba na ko telemela, ndeko na bango, atika relation wana. Tout ça à la part des choses. Lorsque tu as bien ba chroniqueuse, ba journaliste, c'est quoi rôle à journaliste ezanini? Comment est-ce que batu boza na ba monopole, boza na ba visibilité, bozo ko éduquer communauté te. Par contre besoin de na buzoba. 2 minutes à sali nini. Tomoni 2 minutes à lili yaya na ye. 2 minutes soki abana côté les mela yaya na ye ke non atita parce que tout le monde a le yaya na bana koloba ndako na eza ya kobeba bijou meta yaya na ngai ndeko na nga mwasi oza muluba ko mwasi ovandi na mobali na kati ya ndako malgré bota abala yo te mais ozwi mobali mususu okotise na kati ya ndako est-ce que ça le make pas baluba pour que ne ko soutenir muto abongo na boite ke non soutenir ye alukelungi ya nzambe parce que azana danger na maboko na yewana to solo la kaka bandeko tozo solo la kaka bandeko to ça la part des choses 2 minutes à sali nini Labrine ndenga zawana elle est consciente que nous asola ici na artiste et comédien ti ce qui okobima na komba 2 minutes abana ko zo courage ya koloba batu musu bana ko koloba te maxime même siko mama nani ndeko na biso mo soko bima pona oya o bande ko attaquer ba artiste et comédien soit disant que non makambo ezali bo vanda kimia bo somba kimia soki bozana kimia te bozana silence te makambo ezali Zamba sunga na bino bato bokena koyoka bokena kolanda batu oyo bazo édifier bino te tozo lebelela likambo ya muto akufi mabeza Irène Masiando ki alobaki yango très bien alobi non Labrine façon zolingo memela makambo eza yango te koluka te bato babima basalelo ba émission donc balobelela yo tant que yo moko nengo zana oyebi mabeza oyebi ke no mabeza na part na yo na part pe aijani siko lorsque ozo sala babido kwa boy ozo somba kimia ozo luka kimia to ozo pedisa nde moto na nani na kati ozo pedisa moto na nani ozo so papa pétrole na kati ya moto
2 minutes à Salinini, 2 minutes à jouer un rôle à petit, il y a grand frère naïe. Et ça passe, bandeko na TikTok d'hier, c'était grave. Magali lo mama pe kuna sombi makambu. Moi, dès na minute façon mama nani Magali lo mama sombi makambu. Moi je suis Magali lo mama parce qu'il y a qui quoi intervenir pe na ndenge ya bien télémélié. Bandeko so itolobi to solo la to longo la kaka na no spiritualité to kene kaka na tribu na ba coutume. So ça muto sambela ko lobanga na osana nga coutume te. So osana coutume te osani o télémena na ngambo nzambe. La bride, pourquoi que koluka ba journaliste, ba prophétesse, mususu ba komi ko bima ba mususu ba komi ko pesa ba prophétie. Mutu akufi papa bana no akufi, o s'emporter lisusu vandi na mutu pendant 16 ans. 2 minutes à Salinini. Et puis 2 minutes à Zaka yé mon kotabimi maxi peaza. Presque ba artiste belé ba bimi ba lobby kina laza non ko ikutu kina la lobby ça la besoin ya sentir na pantalon ya Jani o ya kufela kina ngona nzoto soki bokolo ba keno makambo eza bo somba silence mais makambo eza bo lukande kimiat comment est-ce que congolais azalaka soki makambo eza zo yande kopetisa moto. Ce qui est la brine à yebisa qui do makambo belé. Na minute azo luka raison na bino communauté congolaise ta ko luka nde kimia na famille à Jani. Est-ce que vous comprendre? Ce qui lelo la brine wana to souhaiter mabete. Kolanda na ba tribu ngo ya ba yanzi ndenge bato azoloba awa. Ce qui yepe lelo atie zolo likolo. Boko bima boya ko sala analyse ndenge ni. Boko ba nani abomiye. Tant que yé avani na mutu pendant 16 ans azangi koluka kimia na mobali. Malgré le mobali pas zaki na mabe na ye. Est-ce que vous comprenez ça peut-être mobali a kufarata na hôpital a te quoi mususu mais a kufele na kati ndako. Nga nazo mona loko 2 minutes a sali mabe te. Pourquoi boya hotel mais ba papi kadera na monyo so ba bimi ba de Londres presque ba artiste belé ba bimi ba lobby. Mais je sais que non. La brine déjà bandaki kolinga nani 2 minutes te ndeko moko moi ça loba ke non la brine alinga kutu popesa batu mbongo baboma 2 minutes na poto kuna. Un muluba qui se respecte aoki na ko aoki ke no somba makambo ya la brine te ke popesa la brine ma tetitesse hein. Bandeko bo aimer bo partager. Bah, quand il dit 2 minutes, soit disant que non 2 minutes d'aéroport à Okitate. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bandekobo aimé pour partager. On a une sous-son. Et comme Magali lo mama a écouté mais la bijou meta. Boyo kasko guerre kunekei. Kolanana o bijou meta zolo ba pour na 2 minutes. Biso bazaïrois tous un problème sérieux. Soki boko linga bo bundela la brine, ya ke no bo bundisa ba artiste comédien nyonso et aux ala passi. Il faut que la brine be yana kimia parce que la brine azam tout moko jusqu'à présent c'est comme si elle a encore perdu la tête. Na makamwa ba komi ko sala ko benga ka ba journaliste ba koni fati ba koni mama ba tiktoker ba tiktokeuse po ba banda ko lobela e betoza kaka awa. Surtout na TikTok, toza kaka awa. Ceux qui ont na bateau à contacter qui. Ata émission audio et bima qui voit ce bima qui na Irène Masiandoki. Yemo konda lobaki ke non. Irène a chango na réseaux sociaux. Par après ta mamoni yindeli na et yindi sur les réseaux sociaux. Donc makambo eze belé pe nani ya la brine. Ngai souci na ngaba ndeko soki nazo ebate soki bozo comprendre pas si unga naza nango pona la fille. Bo pese mutu makasité. Aluke lunyanzambe. Des minutes à petit ya Jani. Parce que nous salé mabe pour nanine. Lorsque
lorsque muto abandaki koluka bolamu ya yaya na ye jusqu'à tel point que no yaya pe akufi pona likambu moko wana yaya na yebisa ke ndaku wana eza ya kobeba kozonga na ndaku wana te yaya tala lelo kufi kaka na ndaku wana sikoyo soki bato bamoni mabe babelela te ata 2-3 bani maxi pe sabimaka communauté na biso pardon injustice moko bakendaka na makambo ndenge mosusu Labri nazaki na mabe nani Diani pe azaki na mabe eza partagé mais mabe siko eza awa mutu nde akufi na makambo oyo Labri nzambe na ngai nani yango aza sima na yo ozozanga ta kozana na stance ya kibomoto bato bazaki na opeben bao mata na ba live sur TikTok bazo ba ke Labri na za teti moko ayokaka te eza ya solo mutu eza oyo ayokaka pour soko bane pe koyo ke lobi ata Irene Masiando ki me bokomi na ba niveau ba situation bokomi nango te mais un moulou qui se respecte na ba kabo soko za pemeni ya Labri au PC des conseils à bien au PC vraiment conseil à bien voilà bandeko je crois na komi nanga na suka ba bon week-end na bino nyonso ba bon week-end na bino nyonso ici que zo beli bino partout dans le monde ba bon début ya week-end ezanga ba bino BBC mpoi kota aimer partager alors tokutani prochainement bisous bye bye 2 minutes toujours je suis 2 minutes bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.